Christelle, s'il vous plaît. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, j'ai témoin qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ce stade de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Ticket disponible dans les agences Rebank et Illico Store. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité dans les actualités. La voix du peuple. Maman Nangaye. Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Vérité en face, dans la chaîne Abisso, La Voix du Peuple. Une émission qui éduque la masse, une émission qui est en train de faire comprendre les bandeko nengeni ne sengeli ya kotambusa vinabino tant que boza na mokili ase koyebaka ko éviter mabe parce que mabe esungaka te mabe ezali ko détruire batu mabe eyaka pona ko égorger ko détruire ko dérober ba vie à batu et nous devons comprendre que dans la vie ce qui est le plus important, tant on l'a m'kana tongo, jouera décision au lobagelelo, dans ça la boula mouibélé. Veillez vraiment sur le 24 heures na yo barake. Depuis né na olambati na olala, ngai moko na enregistré boula mouibélé. Parce que tu vivras dans un monde il y a sémence. Oyo mutalo naka yango abukaka. Comme la Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Jamais au somona mutalo nindunda. Loba yobuka safu. Jamais romona mutalo na safu ayobuka manga. Et loana ezaka raté pona bato bakendaka bilanga. Mais loana ezali pe pona bisonyo so ba ima, bisonyo so ba être vivant. C'est-à-dire que ba acte oza opposé, il faut au récolter yango. Nenge moloni abukaka eloko alonaki, nenge pe yo na ba actes opposés lelo yeba ke robuka yango lobi. Donc quand tu fais le plus de bien, bola mogolanda yo. Et quand tu fais plus le mal, mabe ekolanda yo. Kolingate biso soué na biso ezate ke bantu basala ka mabe po ba na vérité en face. Mais soué na biso ezali ke na ndambo ya bato bazo kuta na ba problème, bazo kuta na erreur na vie. Tant bazo ya awa, ezala moyen kotalisa yo que sala mingi bolamu et éviter mabe. Nous sommes très ravis, Yaroué Bakeboza et Belé, à travers le monde pour suivre ces programmes que vous aimez tant, où je vois un grand retour quand je vous demande de liker, d'aimer cette émission. Dans que tout le monde a 2000 likes minimum l'émission à Bisso. Donc cela veut dire qu'il y a un grand nombre de personnes au Bazo Kambela na Bisso. Merci infiniment de tout mon cœur. Na Bandegonion Soyo, Babana. Pe ba komisa ngo premier exercice na bango avant ta l'émission oyo ayaka na nous cliquer si ko amoni musapi oyo a aimer à liker ngo et puis na bandeko tout na komi ko yoka pe ba message ya maman mso singa bi Vincent l'émission no so sala nga na partage ngo na tindela ngo bandeko na nga na ba WhatsApp na partage ngo partout na pesi pe merci na bandeko wa bongo nyonso et puis bandeko tout bazorata au commentaire au pesa point de vue na bango parce que na lo bango mingi ba point de vue bo pesa biso et sunga biso makasi na boyeba pe neni na ko orienter likamunenge et sengeli to kene nango
Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes là pour continuer notre programme Vérité en face. Je suis dans la joie et je vais manifester et c'est mon angaï juste après Kolanda Ilemao. Merci. Chers amis téléspectateurs, retrouvez cette émission tous les lundis à partir de 21h, le samedi et le vendredi plutôt à 8h et puis le dimanche à 13h dans Couleur Télévision. Na bao bao télévision dans Nzela à TNT, Kinshasa, Brazzaville. Bao bao télévision dans Nzela à YouTube. Que ce soit bao bazan à Kin, bazan à Brazzaville, tout partout dans le monde. Vous avez votre playlist et aussi à la Binoana. Et dès que Vérité en face écoute, il y a Sikatoroma, toujours coupé sa date pour boyer à quel moment tu tournes, comme aujourd'hui, tu as le 23 avril 2024. Le 23 avril 2024, ils allaient journée au Ponangaï, il y a Essengo. Parce que tu tournes la Vérité en face est belé, Oyo, Bissomoro Totiga la rapé dans le solo sans suite. C'est-à-dire que comme une situation, vous avez battu aussi sans et vous avez le temps et gérer en haut. Mais pour aujourd'hui, je suis tellement heureux parce que après avoir diffusé Situation à Christelle, je reçus l'appel d'un monsieur qui vit ici à Kinshasa. Il m'a dit que Azali parmi Bandeko Batala la émission Oyo Mingi. Et aujourd'hui, lui, il pensait que ce sont des théâtres, mais aujourd'hui, il se retrouve devant un fait. Il a reconnu M. Marco et Tosolo Ninaye, il s'est décidé de passer dans cette émission. Après avoir reconnaître M. Marco, il m'a appelé, il m'a dit, je dois passer dans votre émission. Et le plus vite que possible. J'ai organisé ça aujourd'hui pour que Toyo Kaye, qu'est-ce qu'il veut nous dire par rapport à la situation où il s'allie de l'union se passe. Je vis comment les gens ont compati dans la situation, il y a Christelle, comment on a mon thème ma casse oyo M. Marco a manifesté envers Christelle. Je lis beaucoup de commentaires où les gens sont en train de condamner M. Marco. Chers amis téléspectateurs, tous ont l'habitude de la compassion. Vous savez, chacun de nous a sa façon de gérer les choses. Et ça, au Seigneur, mais atika na ba remords, atika na pas si mort na mutema na ye, aboya ko manifestant ngote peut-être, mais atika li nango. Et ça va nous à limbisi pesili nango. Et on ne sait pas à niveau ni M. Marquois a déçu comment on a moi si naé dans la situation à bon. Et peut-être moi na wana azo rappelé yé makambwana. Ba tout sous à co gérer en ben sous à co gérer comme M. Marco. Ne le prenez pas pour un méchant. C'est juste que Nabapoto, M. Marquois c'est ngai ali mutumo fa balande pas ba bato balandela bato ba mama mitou tout ça. Ça a un trouble émotionnel pour Nanga. Il a un trouble émotionnel. Au 8 ans, Moulaï, il a géré ça, Yemoko, et produisa haine envers Christelle. Sinon, pourquoi ir demi-sœur et à Bananayo? C'est parce que, à Tikala, jamais pour digérer le problème. Et sur peut-être, Azagi Nambo Ramindela, il a peut-être un bon traitement et il a accepté. Christelle a sali biso sur passi et un monsieur, comme je viens de le dire, a reconnu M. Marco et a linga de grande émission. Donc, quand il s'est pour tout yeba, et le nini, ton message ni nazanamo par rapport à problème. Sinon, on retient la date du 26 mai 2024. Ça sera un grand événement
na ngambo il y a pasteur Mike Kalambay où a livré biso concert monene na Zénith de Paris. Prenez déjà vos billets, réservez déjà vos places parce que le pasteur nous rassure que jour wana a remema biso na dimension oyo ke mututu a robimana satisfait que adorer peut allouer nzambe na ndenge sengeli. On se retrouve juste après cet élément pour que to yamba de gona biso pour to yeba message nazala. Merci. Pona bandeko bazala posa kotonga bandako na bango ya ba rêve na bango parce que lelo qui chasse zo fongwama. Pourquoi pas kotonga ndako ya rêve na yo nengo lingaka lupango mezala? Pourquoi pas oboma mbongo na yo na mabele parce que bilobi nini kozalate et surtout que les espaces sont déjà développés bandeko mingi bazala bandako awa basi batonga courant mai makambutu eza kitoko makasi donc awa tozali pour ba contact nyonso bureau la biso ezali bongo na commune ya Lingwala na avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hotel Tenazia donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala donc boye wana bokuta bandeko bazala pona kopesa bino ba explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo bomoni to tili bino na se. C'est vrai que papa Marco a qui ça bolimoté. Papa Marco azala trop dur envers yo. Les lots comprendre raison où ça là que papa Marco a lingaoté. Et ça parce que maman tambola na libala. Tous à la sincère maman tambola qui yo zali oye juste après ko tambola ya maman et pour na papa Marco azala sûreté que za mona nae. Mais yo ceux qui n'a se souvenir l'émission total ça à la fois parce que le bagi que peu importe pour na yo ibika ya za papa na on a na résultat na maboko na sina moni nani mukolo na sina moni ceux qui yo ozali mwana netoté na sina tangi nyonso mais na pesi yo privilège wana pe droit ya konima to ya robo ya to tanga résultat o soko koloba que ponanga papa Marco atikali papa nanga nazana posa otanga résultat te papa Marco linganga limbandi mangate ngai ponanga atikali papa nanga na otanga résultat o te mais soko yebisinga que non papa Vincent nazana posa na yeba polika mango sila mbala moko na otanga résultat et puis tu me dis aussi ça likambo o na suka papa Vincent tangat et comme ils ont pas accès ils ont droit na ye d'être solo là qui ba yebisa yinga na tuna na bano na tuna rabo ils ont droit na ye ils ont pas droit na yo mais ils ont pas droit parce que ye na za mwana akolo balanga pe que papa Vincent tanga na tanga. Chers amis téléspectateurs, grâce à bandeko ba soutenir biso au balinga ozala anonymat, nous ont aidé financièrement pour que tout ça la test à Aden, pour que tout le gâteau y ba effectivement ce qui Christelle azali bon moi na ya monsieur Marco, toi moi na été après Oyo makambo et le cas entre papa Marco na fait maman Chantal ou azali bon grande sœur ya maman qui na biso Cornélie tozawa azawa na résultat na za nango awa monsieur Marco Christelle maman Cornélie test ADN na biso etali sur biso que Christelle aza mwana ya monsieur Marco te. Pas Vincent. Awa tobuka lokuta te to talisaka makambo ndenge ezali. On a tunaki soki na tunaki question wana c'est pour que nalingaki te na choqué lisusu. Vérité ezali. Voilà,
Chers amis téléspectateurs, comme on a l'habitude de vous exhorter, faites comme les autres, achetez vos terrains. À niveau, il y a concession na Maluku, concession dédiée. Ezawana, pour na bandeko yo, bazan la posa ya ko tinda bandeko la ba ya sala visite. Numéro ya téléphone au moniteur en publicité tu koleka siko yo, boko benga numéro wana. Mais na ba ope ba moni ke baza pressé ba ko causer la visite ya bato de bandeko nyo sauté et que baza prêt na mbongo na bango. On organise ba descente wana spéciale. Il y a juste petite moins condition pour nous déplacer on a géomètre pour on a déjà ici kanayo donc vous pouvez toujours appeler et nous sommes là donc malé betoro kenenango bandeko belé ba comprendre bazo somba o pena nous sombité na loba toujours bolo la idée wana ya loba ke ngala ke nous va na maluku est-ce que ngala ke va na maluku teza na bateau ba va na déjà na maluku o sora zu mbongo na ye a o somba lu pa na maluku donc yo o ko somba ngolelo o bombi mbongo na yo mukolo muto avant na maluka olinga somba lupango na ye po atonga yo mto bénéfice parce que ma beleze loko yo eza meilleur investissement ya mokili eza na commerce moko te leki commerce ya immobilier. Ça c'est un conseil que je vous donne. Soit bon on a yo, c'est bien de garder l'argent à la banque pour avoir des urgences, mais la meilleure façon d'épargner votre argent c'est yako chango na domaine immobilier. Ça c'est un conseil que je vous donne quand il y a vérité en face. Il est là avec nous, il s'appelle M. Amos. Amos nous a contacté. M. Amos nous a contacté pour s'entretenir avec nous par rapport au dossier où il y a Talaki, Donabiso Christelle. Christelle qui était venue dans cette émission avec sa tante pour c'est un peu éclaircir la relation na yé na papa na yé. Parce que papa Roma il a niveau au pas sur la mukanda, il y a présentation à Mobali. Parce que à l'Ingaramouan en été. Et là, nous tous, on vient aussi de suivre l'extrait que Château nous a proposé pour nous rafraîchir nos mémoires. Monsieur Amos, bonjour et merci. Bonjour, papa. Merci beaucoup pour le choix porté dans le programme Nabiso. Et vous avez insisté que vous avez eu le temps de suivre notre émission. Dossier à Christelle et vous avez quelque chose à dire Toyambayo. Vous avez reconnu M. Marco. Les lots Toyambio, Tozana Poussa Toyeba. Et là, on est Ozana Poussa Oyebsa Bicho par rapport à dossier. Bon, merci beaucoup. On a lundi émission Nabino. Quand on a lundi émission, na maman oyo azala oyo bazobenga kombo na ye Christelle histoire ndenge betami navandi na raisonner na makambo nyonso eleki namoni ki ngai na kati ya makambo oyo parce que je me rappelle nakotaka kasho pona mama ya mwana oyo. Okotaka kasho pona mama mwana oyo. Oui. Expliquez biso fait aux anani par rapport à dossier oyo. Naza bon, na mito naza Amos mais na tango wana mama ya mwana oyo azalaka koteka, c'est commerçante. En bref, nabimaka na mama ya mwana oyo. Obimaka na ye? Oui. Tout à sachet que c'est une femme mariée? Oui. Oui, bi izaki makambo ya bomwana. Yo ibi tango wana tozaki na ba jeune. Zana mama moko boye asepelaka na yo. Kisi pona ibisa yo ke na kota kasho pona mama ya mwana oyo. Tana kota kasho na bima na kima. Vraiment na limwa. Na limwa vraiment na mama wana tomona na kalususu ti. Pona likambo wana. Mais tant na ye kota la émission na bino. Nde pesi ngai lisusu courage. Ya kobenga bino
naya nabimisa parce que nde nalandi mwana mwasi alobi papa oyo mobali ya mama na ye ndenge azobenga abenga papa na ye aondima ete kaza mwana na ye bref akataki na nde nalandi akataki na enveloppe abwaki mbongo mais place navandi nga naza kasa ye eza na eloko ntango natali émission eloko moko etuti nayebiki likambo oyo nayebi yango nakovanda boye te en plus toza baloba towanganaka bana te nalobi bongo pourquoi parce que nayebiki nabimaki na mama na ye ntango ozoloba obimaki na mama na ye eloko nangi na comprendre yo ne mobali oyo bazoloba ke papa mako akangaka mwasi na ye na mobali yango nde eza yo. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Comment tu na kacho bakangaka yo bimi après ki okimi. Tout à fait. Bakangangai tango na bima na kima tilelo. Tout mona na kana mama wana te je sais pas ndenge ti na landi ki mama na kufa na yebiti. Parce que mama wana azalaki ko sepela mingi ko bimana ba jeune. Tant na yokaki en fait tant bakangaki ngai na zongi na ye kotala susu na yoki ki azobima so na jeune moko boye yango epesa ngai posa ya kokende musika sike na limwa tomonaka na ye lisusu te mais nayebi te ke atikalaka na nsima na ngai atikala na zemi nayebi te mais ndenge nalandi émission na bino nde na ye kovanda na raisonner oui parce que quand même tant on landa likam quand même tant on vanda on raisonner ozongi sima eloko moko boye ko zongi so sima wanda. Donc si je comprends bien ça dit mobile oyo mais c'est marqué ko beta sur solo disons que akangara mwasi na ye na mobile en fraga akangi ba un hôtel et là tu viens de nous apprendre même que comment mama bakacho au Kimi, donc c'était vous l'homme. Maintenant, Sikoyo, qu'est-ce qui nous rassure que... Bref, pour Nayo, vous allez pour ça au Bibimisa, parce que la fille n'a pas un papa. Papa. Et le gonde naye awa, naza capable ya kokende même na famille na bango komibimisa mais natali na kokende bongo te parce que nakendaki na ndenga et puis azaki mwasi ya moto bakangaki ngai na hôtel na koti kasho na bimi na kimi na limwe naza moto fona banga na kokende bongo na famille komibimisa te yango na sepelaki ta na mulandi émission ezaka nde nzamba sala mambo na bango na sepela na émission na bino na bengi bino insister na ya pona na bimisa vérité wana mbala moko ole na ke na famille na bimisa bino bosunga ngai na bimisa la bino bo benga po yeba onini elekaki parce que na minito naza wanga na tena za coupable na ngai zai bandakala parce que tango na kimaki na limwaki na bangaki likambo wana no yebaki te ke zemi non na yebaki te et puis là tu nous dis que à part yo yebi ko yi pas robi mapena un garçon oui donc rien ne nous rassure aussi que c'est ta fille bon parce que ça za ko mana mo na garçon sous nengo lobby c'est que cause appelle moi na yote non na lobby bongo te bino boko sala nyoso preuve ebele ya kosala ke po éprouver que aza mwana ngai za si ezali na tout sali na bango na mapa marco po to si sali kambo oui to benga Adèle. OK merci beaucoup pour makila et tout taka makila et kangaka kaka même ata esalami na ndenge ya mabi et kangaka kaka parce que natale émission na ko betra nga kara mais nino etindi ngai na benga bino na ya ipana bino
Biso toza na esengo, toza vraiment na esengo makasi, je dois l'avouer parce que quand j'ai reçu votre appel, je voyais c'est comme si c'était du théâtre, tout ça. Mais c'est vrai, quand on voit une multitude de gens nous regarder, 40, 50, 60, 70, 100 000 personnes nous battent à la émission, donc forcément, il aurait pu retomber. C'était aussi notre prière. C'est tant on se retomber, et bizarrement, tu recevras qui appelle Nayo. J'aimerais continuer cette conversation avec Christelle. Oui. Je l'avais appelée, oui. Parce que je suis vraiment en contact avec elle à ce moment. Oui. Pour que tous mes grands aillent ensemble. Je suis sûr que tant qu'on y a, et puis qu'on a doute. On va aller jusqu'au bout dans cette histoire. Okay, merci. Vraiment. Merci beaucoup. On se retrouve juste après Elémao. Merci. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un night club pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Histoire naïe et puis si Bandeko Belé passi, et les Lissagi Bandeko Belé, j'ai reçu beaucoup des appels, j'ai reçu beaucoup de messages sur son sujet. Elle s'appelle Christelle. On l'a invitée dans cette émission une fois de plus pour que tout mes causales à moi, dialogue ou moi, conversation ou par rapport à appel dans qui a M. Amos. Christelle, bonjour. Bonjour. Je sais que tous en on a passé. Il y a nouvelle Yokaki. Pendant que les sujets c'est mon point na yo zu mobali alinga bima na famille. Du coup et botami sujet à mawa. Mais le roman on a que même en dehors émission oyo. Basara na origine ya mututé. Faut monter barisiko a uta. Et Makila et se réclamera d'une manière ou d'une autre. Peut-être attitude au papa Marco Azalara n'a pas vis-à-vis de Zagi parce que Makila n'a eu Zagi réclamé quelque part. Mais personnellement, Christelle, parce que d'autres fois, Zagi plus n'a pas si collé là. Je pense qu'en ce moment, on se ressaisir quand même pour comprendre la réalité. Mais il y a quand même eu Sabatou. Personnellement, Yomoko, aux autres jugés, aux autres interprétés le Cameroun, nous sommes depuis aux ans moins la mouké, au Bikokoli, papa Linagote, ti, à partir de monsieur, on va apprendre que aux Aramon en a été. Yomoko, personnellement, j'ai interprété Maramon son nom. Papa Vincent. Non, condamné n'a papa Marcoté. Ça va en faute net. Biso yosto kaki. Papa Vincent. Est-ce que vous bien n'avez pour na ou te na bengi te pona ngona ça ko ke na zangi na mutu mo fa na présenter yo ye wazali boso na biso zangi na posa sola na likambo moko mais asenga ki le ka awa mais na ngana poso pe question moko na nyonso eleki grand frère na yo na petit frère na yo balobi bon ba olobani bango ba condamné ka papa ba condamné ka papa fallait papa pesa nga kaka affection avec papa na mwana. Donc baza pour yo, baza contre papa. Baza contre papa, mais papa bourrika. Papa bourrika opesa nga ta affection avec papa na mwana. Voilà, en fait, to bien c'est que awa parce que to poser la question parce que de poser sur yebi messieurs en face na yo to so mona ye na nzela to oyebi ata na photo
Non, c'est pas mon été. Ok. Hier, alandaki problème na yo. Alandaki problème na yo ndenge lekalaki na internet. Comme par exemple, tu as rappelé programme na mingi. Abengaki nga ibisa nga ki ozali na likamwa nga ka sula na yo. Tanga monaki monsieur Marco. Abaki ke azana mwa makambo ali na posa sula na yo nde tina to bengisi yo awa na émission oyo. Monsieur Amos Christelle aza devant yo. A fait sur beaucoup parole sur la Maman Christelle. Oui, papa. Merci. Merci ndenge obengi ngai oui papa. Na lundi émission oyo. Na lundi souffrance ozo souffre. Mais na ye awa pona loba histoire mulaite na consolo yo te nini te mais je suis ton père. Nayebi ke ekochoke yo okotuna. Naza papa. S'il vous plaît, papa. Pardon. 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 Pardon, papa Vincent. Je suis déjà orpheline. Au monde, non, mais ne vit pas si. Papa Vincent, so benga kingai. Pour continuer à choquer la vie non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, papa, s'il vous plaît. Na la qui sont sous Moussapité, pardon. Pardon. Au moins, on ngolo ba tika na. J'espère na na tort. Tika na yo. Pardon. Papa Vincent, si vous benga ngai, pour continuer à choquer ngai. Nasa papa na yo. Pour continuer à choquer ngai. Bana pota la poupa. Bana pota la poupa. Christelle. S'il vous plaît. Papa Vincent ngai. Si Mama, ça va se gagner, mon gars, la passe là, personne n'a encore. Non, non, ma sous la pose on la tête, n'a pas il a ok, non, on dit que la papa Marco lettre parce que vous avez dit non, on va la ngate pour la zone rappelle la papa ko zola e ko la ngate non ba neni non ba neni pas ça Luka yeah maman a ça la erreur comme tout être humain a ça la erreur. Botika mama ngape malaki. Botika mama ngape malaki. Peut-être ça kile yela mona bakamote. Ya to le bité Christelle. Nandile tena yela mona bakamote. Pardon na lo bana otene. S'il vous plaît. Oyebingati malam. Mais yo kangai. Pas Vincent, maman n'a pas de porte. Non, la team la kena ngai. Boya le sanga na so ba to bola ngane la le la. Na yebi mama na. Boya le sanga yo mwana. C'est falo yo ka na basi na oza ki ke ozoluka oza foye ba papa na yo, n'est-ce pas? Papa wana ayenga très bien. Oya pasoli enveloppe na ayebi ngai très bien na kota kasho akangisanga na kasho parce que ngai na mama na yo tozala na relation abanda koyiba s'il vous plaît oza mwana tika na yebisa yango eza azarte na koya po na yebiso makambo oyo ngai na yebiti ona na safety
okuta nyokola banda bomwana kana sika c'était vivaka c'est ça parce que ça papa na yo ti olingi preuve on y va. OK, on s'est calmé Mouké, toi c'est tout juste après. Ephésiens chapitre 4, le verset 26. Au roi qui vive les Zamba Pambola Bino, Beteleka Lisolo, le bas sacerdoce et rataraté. Naibia lobiambo pour lobi, pour zolandanga direct et rataraté, donc jamais érotique à la racoraté pour les sacerdoce. Ce que vous devez comprendre que 2023 est rataki, 2022 est rataki, année belé rataki. Mais 2024 érotique à la racoraté. Qu'est-ce que tu vas faire? Au moins, il problème maladie nao, tout résout la solution. Au moins, il basi à boutou, ba bundi so na mibali à boutou, zulango solution. Au moins, il mi kanda, til et lezo simbate, zulango solution. Au moins, il problème na santé, zulango solution, année ou iratete. Au moins, il problème à mariage, zulango solution. Au moins, il limo ba noto ma be bundi sakayo zulango solution te, zulango solution. Donc, 2024 et qu'on rate te, zulango solution. Zwa numéro, tango benga na osakola. 0033 7 66 27 40 0D. Dans une longue solution, Betara Lisolo, le père Konda Lobi et Rateti pour l'année 2023. Ce que Bino wa Pemben wa sur place à Paris, nazo yamba chaque jour, na un voix Félix Eboué na Créteil. Non loin ya hôpital Harry Mondo, zoa rendez-vous. Quand vous avez zoa rendez-vous, le prophète Sénénaya. Zuilango solution. Yangwana relo na ebisio zuilango solution. Parce que ça ne va pas. Osa sembla devant battu. Mais solution zati. Zwa solution problème aux anangu. Santé wana ça ne va pas. Il y a maladie chronique. Et si là. Au changer basi kombe. Au changer mibali kombe. Solution zati. Mais na ebisio zuilango solution. Betele kali solo. Sacerdoce sera raté. Yaka rapide. Zwa rendez-vous rapide. 0033 7 0033 7 66 27 40 0D. Quand nous zo benga, nous faire enregistrer au POI. Kola Pambola. Merci. Merci Colin pour la parole. Merci Soussou Nabandikonya sur Bazo Landabiso. N'était ma passe. Mais n'a pas moulka nzambe parce que ndenge ndeko na biso bande ko sufito bite ke saka papa mais ndenga bi omoni nzamba sala makamna ndenge na ye. Mais il toucher mon thème na kolanda ka mission pour alingeta muso pa lingana de mission te mais lokola la ndé mission comprendre que oh ngana sala ki ya mabe ta muso fuyi na ngande yangwana le papa eko bibimisa maman Christelle nzamba osunga yo nalingi nzambe wana linga pa muso ka maya miso ko lela ozo pesa biso pasi mage pasi leki susi leki ngana ko senga kaka ke lokola o watu bandaki na ona osesa testa ADN na ko senga pe oyo testa ADN salama parce que mama Christelle bimana na ne loko oyo ko testa ADN ndeko telisa biso ke papa o ndenga yebo ya zape na papa o ye aboti yo to yete mais na ko senga na nzambe zala na nzamba sala kaka ngulu yoka papa oyo oya zoloba na yebi keza pasi ndenge ozolela oyoki kaka ndenge ozobaka kaka na plateau o na okipa kaka na plateau pe nzamba kosala yo kaka ngolu okoyeba origine na yo na yebi ke nzamba kosala ngolu epa na yo moko pe asunga yo asuteni motema no parce que oana pasi makasi toye po topesa o pasi te tolingi siko topesa yo esengo poza la kimia parce que onyoka mitango molai papa apesaki yo na opasi mais nzambe wana yebi parce que pasi wande bandaki kobanda ayebi tani siko alinga seksa yo nalingi siko nzamba asala bino grâce nde bokendeka na testa ADN toyeba vérité po yo poza la kimia papa pe aye oyo azala kimia to mama leki nde pe bango bino nyonso bozala na kimia oyo nzambe akopesa bino. Merci. Merci Cordon pour la parole. Nous avons fortifié Christelle. Nzambe aza papa ya ba orphelin. Autika yote. Donc encourager au kaka, ozwa courage. Bien que oleki na ba pasi, na ba stress makasi ya kolela ya koyoka vie na yo, hasard na vie ezala te. So papa o abimi lelo, eza par hasard te. Abimi c'est que ana quelque chose ya kwa noseo. Zana patience ya koyoka papa o nzamba otika ote.
nzambe obundela o baepreuve nyonso avioleki nango nzambe azali atika baoyo aye te. Merci. Merci. Cordon pour la parole. Mbote pe na bino nyonso bolandaka biso. Nga na oyebisa Christelle. Christelle likambo ekomeli eza pasi. Même voir même banda mukolo likambo wana esalama kimia ezalaka te so vraiment nakanisi yo motema na ngai elelaka kaka. Elelo lisusu oye ozocontinue kaka na kolela ezosala biso vraiment pasi. Mais il faut kopesa nzambe merci koloba merci epa nzambe mpo nzambe wana lelo asali ke atia moto moko na nzela na yo mpo oyeba origine na yo. Nzambe nde moto asali yango parce que ndenge ozalaki ana ozoyeba kutu te papa na ngai ngo azalaka wapi soki ndenge nini donc oyeba eloko te. Mais nzambe asali ngolu papa lelo amonani o ayebisa yo ye alobi na yo ke lelo ke ye aza papa na yo loko ye alobi na yo bongo ezalaki faute na ye te parce que ye pa yebaki na ye te ke maman ozalaki na zemi na yo. Mais lelo nzambe asali ngolu ke papa bima na nzela na yo po ayebisa yo vérité koyeba origine ezali très important. Et lo nga na koyebisa yo Christelle kangama na nzambe mi pesa vraiment pa ya nzambe wana so osambelaka multiplier lisusu ba prière yebisa nzambe alongola pasi na yo alongola kolela oyo eza kati na yo akotisa esengo olelelaka chaque jour biso bato ya mokili ya solo tokopesa yo solution te. Mais ezaka na nzambe nde solution eyaka nzambe nde mutu kausa bapota oyo eza kati na yo bapota oyo eza na kati ya motema no ozolela mingi wana nzambe nde akokausa ngo. Christelle kangama na nzambe ndenge lelo moni papa yoka papa ndenge azoloba na yo eza malamu mingi ti okomona ke nzambe wana akonsolaka okonsole yo. Merci beaucoup. Ouais, merci Cordon pour la parole. Vraiment merci pour notre tout batal arabiso. Et ceux qui n'ont contribué tout par rapport à cas où il est le monde entier. Tous les appels parce que tout la fille a vivre en pour blessure aux acquis blessure moro donc il doit éviter. Donc na make up comme sa père ou avant le bosso nanga. Et agende gona mobile. Moni na vie les collabs à courte joie les salaires ba percussion ya minene na vie abatu. Moni o reconnaître que bana ko yiba mo se mutalibala. Conscience na yo interpeller yo mabe bana ko sala. Peut-être que cela a plaisir à fio maman aux années commerçante. Nga za soki nani ba soki na abiser na ngana ye et suka na nga awa. Mais oyebaki ba conséquences na ngote et conséquences na ngo lelo ozana ngo devant yo. Maman ozo qui pour abiser ye inter na nzela ya ko abiser et pesi fruit. Tala ndenge la maman o aleli na ce que qui l'émission et on interpeller yo ya boy. Donc la conscience na yo ndongo lobi o senga maman so Christelle bolimbisi o luka famille na ye salango vraiment na amour na conscience s'il faut dédommager famille au dédommager papa wana au dédommager pe maman na surtout bala ipo na ba coutume beleza la faut bala mona salango et en émission na cité te confirmer que aujourd'hui papa na ye ndongo lobi na be continuation ça awa to kena ba procédure ba ADN makabutu mais tant que déjà oye ko se prononcer c'est goza conscient parce que mission autorité ba talango l'état talango donc là, je pense pas na âge pour oya ko s'aventurer to otuba le sous de la Christelle Mbeli na sirité vraiment so komisi nzambe parce que na nzela ya conception o appelle ça cordon na biso nde makambe bele eza ko se réconcilier pour sa solution. Vraiment merci Seigneur. Et na roloba na maman Christelle pinzoli na yo et bon ni sikoyo esengo maya miss na yo la paix de temps et comme mai ya miss esengo parce que o leli trop mututu alinga ba source provenance na ye ata maman ozali boma soka boti ba yiba ye mwana wana un jour ezaka na acte moko si moyo ko salama
pour ayebake abotama na nzela mutu aliboma donc ya ba mystère nzambe asala fongola motema yoka papa ceux qui okenda ba procédure tokendaka permettre ngo tokende enfin au retrouver papa biologique na yo yamba ye limbisa ye omona ke makambo tout et kenango na ndenge ya nzambe mais biso bato tosalaka ba détournement kwa bizaka na bandora bato mabala to ibaki la justice de Dieu ezalaka. Merci. Merci Cordon pour nos paroles. Nangina bandana kosolana Christelle Webisaye nem so rôle objectif nezalaki ozwa kaka affection mais affection le cas qui oté mais maintenant ozo ko atteindre objectif na on a le lenge mususu o affection ya moko bolingo ya moko ye vers yo na bana ko éviter vraiment ko lobela mingi maman na yo parce que ça sona bo moité mais lelo na woloba ngo pona tina ndeko moko zo kanga to maman moko zo landanga ko yebisa ye il faut to yebaka nini ko koma na sima mabe otozo sala parce que ko ozala te motiki nini na sima na yo parce que nyonso yo vivre eza non kaka makambo yo mama asalaki déjà ndako mama ande otongami sisi lango ta kufi yo ekosibie conséquence à fondation yesa tchaki ya mabe soki na chité pa ya papa na ngana ko yebisa yo bible lobi muto akabula te onkola sangisi des fois besoin on a sens mususu mais les lotika na yebiso vérité o ko yebiso eza sens moko eza soko zui moi sabatu eza ko séparer parce que mbali na yo karapasi ti andi makosala mwana makambo yo sila vida yo karapasi po yo ndimaki kosala mama batu mabe na landio malamu zoloba na ebandelo lobi ono mama wana nda pusana epe na ngato na lingaka mama wana po ye moko ayaki je ne sais même pas tant aux ondima ko s'engager na moi so babala na mutu no zoloba ni uzayanke na yebite yo moko pe vino boyo o sevango malamu etambulaka bien parce que tant mususu azolela maya misu ya Christelle olé et souffrir et faire souffrir papa ozonyo kola mais okita likona yo il fallait maya misu ya Christelle ezala pona papa o bande oboko la onyo kola et kita likona mais elle kita likona te ya pana yo. Pourquoi? Parce que yo zana bo mo zana kimia mais moi na moko souffrir parce que yo sala mabe mona maman na ba Bible lobi moto nyonso asali mabe apusana baya mbaye parce que na ko la vérité ko se repentir eza nango eza nzela ya moto nyonso azana conscience ya malamu ozana conscience ya bien lobi te na sala mabe na ya parce que tango talo ki na kati na yo mote mezo biso kekende mais na tango ye vers biso to na ilo muso asala te mais to peso etumbo ezate parce que Bible lobi na Ecclésiaste chapitre 7 le verset 20 que moto moko te akolo babeta tola lo bakaza juste na sia moi oyo alo bake ya ko ya te ye pa otikala pe ko sala moto mabete des fois lem su yo ko ina erreur sala ki na condamné yo vraiment ki loko sala ke za mabe makasi mais lem su moto mususu pa ko kwena loko mususu ya ko mona ngo pe ke za ngo ka mukie o mukie na munene zati za makambo ya o moto oyo kana oyo salier j'avais dit pas ya moto ba yibi mbongo na pasi ya moto ba yibi mwasi okolo be kokani te o mona ya mwasi munene mais o ya moto bungisi mbongo peza pe pasi ya moto pe ba botoli mwasa ko lo ba mabe mabe wana pe elati nzoto na yo mais ya moto pe ba yibi mbongo a pe sansa lo ba mabe wana pe elati moto ngolo ba ya pasi. Avant de poser l'acte il faut penser non na o ekoko melolobi. Est-ce que kanga ou quelque part est-ce que comment statine ici comme côté menzamba zo lokumu pour le loyer ya Christelle Bible lobi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Romains 8:28 et linko loba nzamba na ba programme na yende ngasala makamu na ye même biso tozo loba na osiko lemsu na biso moto ndo ye batendenge ni to bandela pour te trouver papa o to yeba kité mais nzambe na bolingo na ye ayebaki que un jour na o récompenser mwana oyo na kopese bolingo esengeli pona ye na nzela tata o ayesiko ko kanga mutema te lokola mutu olobaki na lingi ete botikanga na lela kolela tikala jamais ko changer citation na moni muta kufi mutu mo bandolela banda pendant une semaine na kanza ma émission ko changer citation te
ti mutu bake okunda ye atikali na kolela moto bakende kokundesa ke histoire esili mais ye na nsima mpasi etikali na motema akoma okota bahôpital maintenant nani nda operdre eza moto akufaki to moto atikali na bomoi balobi oyo esa akufi moye toteye eza te oyo aza na bomoi ayoka ndenge baoyebisa epa asalela parce que ye aza na bomoi papa pusani pene na yo aza moboti toana eloko kosala te kati na ye lokola mpe mwana oza na eloko kosala te ya kokondane ya kotyuka ye te pesa ye nde espace na ye ezala oui ou non mais quand moto andimi ye moko koya vers bino na eloko ya boye seke ayebi nini azoluka mpe ayebi nini azoyoka kati na ye parce que eza facilité Christelle na motu moko afandi amoni eloko ya mabe boye na famille na yo ya mama na yo baoloba nini likolo na ye baotraite ye nani donc baye kodécouvrir ke yo oza mwana ya papa wana te maintenant ye moko aye atali bariske wana te atali mabe oyo asalaki talobi te na ya basunga nga nasola na mwana na nga basunga nga tosala baprocédure tout ekosalaki nazala sire ke aza mwana nga yo oza na eloko osala toza mwana se soumettra kaka bible elobi mwana tosala baboti mpo mikolo ezala molai wana condamnation te c'est vrai osouffrir na eloko oyebaki te mais maintenant motu moko abimi mpona oya oyebi soki nalinga na ngai na memeli bolingo ozali nango mposa lokola papa fongola motema na yo pesa espace tosala no ndenge tozoraisonner tant tozwa confirmation il y aura d'autres choses onkolo areserve na nsima wana parce que nzambe moko ayebi le pourquoi nzambe andimaki koandiksi motema pharaon kaka pakangola israel nana akokaki kondima ngo bakokaki mpe kosambela koyebisa kaka nzambe seigneur bomata pharaon me nkolo na bolingo na ye alobi te na obome te na koandiksi kaka motema na ye apoursuivre bino e soki nzambe na bolingo ne alingaki papa wana azala na motema azali nango jusqu'à ce que yo découvrir papa na yo oyeba comprendre soki ntango yango yango oyo esengeli yo oyebaki papa oyo abotanga papa biologique na nga ezaki ngani e papa oyo nde abokolaki nga bolingo wana oliko pesa wana nayebi te ndenge osala yango mais du moins ocomprendre ke wana papa na bomoi na étape wana nde wakofanda kimi olobi natika kolela na motema na nga napesa espace na tata oyo amonani merci beaucoup. Ephésiens chapitre 4 le verset 26. Merci équipe Nabiso à conseil pour l'assistance Nabino. Merci Nabino bandeko boko tala biso comme notre le bana de bien émission que tous en a pour ça ya ba point de vue Nabino. Botika la biso vraiment commentaire par rapport à Makambo tous en a plateau, c'est quelque chose qu'on avait commencé. Pensais que ça pouvait nous prendre une ou deux émissions mais là il botte le biso troisième à Mikambu au Toyin Nangolelo. Christelle on est autour au Talisayo, en dehors de la caméra. C'est plus le temps de pleurer. Tant on les laisse laisser l'équipe. Ce qui est important, on ne te demande pas d'aimer ces méchouquets devant toi. Ou au commissariat, si peut-être trop, ça va pas Marco. Mais c'est important, c'est que papa n'a existé encore. Azala na venir songolo pakala. C'est important moi parce que oya okutana mwana na yo to bana oya boti oya okutana ba mutu musuku takoma ka lobi Christelle Falande la tam susu mobalo azana ya koza pe ndeko ya baroza la pe côté mo ya papa donc tout ça ça te met dans des confusions que moi je rends grâce à Dieu que mon que tout ça là ba kai belé ya boye que mutaye pour na kamba papa tout ce qu'elle pose suite mais yo ezangolu okutani nango et que tu diffuser Michaud et monsieur se présente s'il dit que moi je dirais que c'est pas ton père mais il peut être ton père parce que dire que babimaginaye jour walande bakangaki et que lui-même au talisibiso que à part yo kayipe que pour le respect à Moui qui a zayipe au tambola donc moi j'aurais préféré que to soit confirmation à mon nama à éviter ce que au monde en mon frère tous en confirmation bon là et puis j'aimerais que prochainement oui vas-y omoni ndenge na ye awa na ye na sentiment parce que na wuti ndako même mwasi na ngaza na ndako bana na ngaba za na ndako naza au courant ya Bongambo o expliquer madame oui erreur ya bu jeunesse oui parce que yo to gena na yebisi bangote na obima na kobebisa famille na parce au courant parce que Nathalie souffrance o ebimi awa
epesi ngai bon mawa te mais pasi culpabilité. Oui. C'est na koya ka pamba te. En tout cas, moi je vous félicite. Parce que naza na famille. Nana libota na bana. Parce que ceux qui na sele erreur risque que na bebisa oyanga libota. C'est ça. Moi na ye akokuta na na koko na yo. Oui. Ceux qui za ya solo te. Moi c'est na ngai. Yebisanga fu na ndaku so na zongi ki makambo za yango te. Nakobiman nani devant ma femme. Pas na ndaku. Ndenge na zawa za courant ke na ye likambo o. Yango na osenga. Eza faute na été, eza faute na biso. Eza faute na biso. Sinde to sali ki yabima na mokili na station. Christelle, fungola mutema ya kochana mukandate mikitisa tout ça na nous procédure décision rezoa pona o etali continuité à makam na yo na ye on est comme problème na et comme plus problème na yo na temps mais aux non important pour na biso to ye ba su effectivement yene mutazali papa o abotu. Mon frère, je pense que c'est le meilleur moyen. Il y a aussi Salikambo, on va faire un test. Je suis d'accord. On va s'organiser, Bissonayo, en dehors à Canada. En contraire, tu n'as pas ce qu'il y a avant. Qu'est-ce qui moi est allé preuve tout ça, preuve mon nana. Beaucoup sont gabisso tout ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci, chers amis téléspectateurs. Je pense que tout ceux qui répondent à l'entretien, tous en amour lélo, tous s'organiser pour tout abandonner tout ça et puis tu auras la bonne suite dans le prochain numéro. Merci. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o ils ont la CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et puis ko komama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche, pour le traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons dit 6 cheveux, pour ça, les huile, na shampoing, pour le traitement, les cheveux abîmés, les cheveux haut et baby, les cheveux colorés, ils allaient botter sa soukinoki, et puis ils allaient retarder, repousser les cheveux blancs. Nous avons un parfum, na biso, tout ça, à base de banzete, na biso, ya Congo. Spécificité, ils allaient quitter ça, stress, na kati, yanzoto. Na branche médicaments, tous allons na médecine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Tous allons na kiss na biso diazostimile, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allons na kiss na biso zingenalis, support na comprimé, où ils allons traiter ba différentes formes d'hémorroïdes internes na externes
ezali ko régulariser pe cycle ya ba maman. Tozali na kisi na biso Sensifos oyo ezali kisi ya malaria présenté sous forme ya sirop na comprimé. Tozali na kisi na biso Meamycine crème oyo ezali ko traiter ba différentes formes ya maladie oyo ya ploposo, ba mycose oyo esalaka na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata epai ya bana na maladie mosusu ya loposo. Tozali na Diazolex oyo ezali ko traiter ba différentes douleurs climatismales, ba douleur ya mokongo, paiement, ba allergie au pollen. Tozali pomade oyo tongoli kombo ya papa na biso tondeli Diazolo. Tozali na Meamycine crème ndenge na tamaki. Tozali na Allium oyo ezali kisi na biso ya tension, ezali ko traiter hypertension. Tozali na Borex oyo ezali ko bomisa système ya bapapa, ezali ko komisa yango mulai pe monene. Tozali na Menga kisi na biso ya makila oyo ezali ko zongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali ko traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien, et puis basi oyo baza na problème ya bota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kisi na biso ya diabète, et puis tozali na anti-poison na biso oyo ezali ko neutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman n'a